Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabotama bino. Merci encore na bino nyonso vraiment oyo bosesosiaki na ntina na ngai kobenga mamosi ya tokomona ote mamosi ya tokoyoka yo kaka mamosi ya toyena posala yo vraiment santé ezalaki bongo malamu te nazali bongo convalescente kasi likambo ya Congo yango tolobaki ke tokolobaka kaka pamba te ezali bongo ekolo ya biso nzakomba oyo azali bongo mokili na biso alobaki na ntina ya Israel ya kokanga monoko te mpe biso na ntina ya République démocratique du Congo tokoki bongo komokanga monoko te atako tokonyoko kasi esengeli bobele tobelelaka na ntina ya mai oyo mazali koleka bongo na ekolo ya biso République démocratique du Congo. Ezali kopesa pasi pe mawa bandiko bayike balobi mamose ya boni te tozali penza pe bayike babengi ngai mwana mboka omoni yo lobelaka Martin Fayulu Madidi ozalaka bongo journaliste ya Martin Fayulu Madidi yo zali journaliste na bango tala traîtrise na bango lelo bango wana basangai na Kabila ya wangalaki Kabila machin makaomaike malgré koloba penza ya moko mwa pema kasi koki bobele to telema bayi kongomani bwaka matoi mangongi bayi kongomani boyokaka penza malamu mingi te ngai océan nasala komoyebisa bino ete ali journaliste ya Martin Fayulu Madidi te non plus ya lamuka ya ngambo ya Martin Fayulu Madidi mwana mboka Martin Fayulu Madidi afutaka ngai te nazali molobeli ya République démocratique du Congo chaîne na ngai ezali océan du Congo ezali océan Martin Fayulu Madidi te to pe lamuka Martin Fayulu Madidi to pe SID soki tokutana na likambo ya komotombola soldat du peuple mwana mboka Martin Fayulu Madidi moto moko akobuka tembe te pe na kolobaka yango lisusu te ke mwana mboka Martin Fayulu Madidi nde azwaka na 2018 mwana mboka Martin Fayulu Madidi azalaki moto oyo nzambe atelemisaki ye po ete akamba ekolo Congo pamba te bayi kongomani basanganaki mpona koluka lipandali ya bango baloki babebisi sika toboya mpe koloba bosolo na ntina wana mpe nabuki kaka lokuta ye alobi azali kosoutenir peuple ndetala ntina totambolaki soki tokoloba likambo tokoloba bosolo awa tobukaka lokuta te awa tolobaka bobele bosolo pamba te nzambe atalaka chaîne oyo nzambe azali kati la chaîne oyo po ayebi na nzela ya chaîne oyo na indépendance mpe libération ya République démocratique du Congo ayebi ete bayi kongomani bakozonga na bonsomi bwa bango sika soki tobali koloba makambo oyo malongo bani te kozala malamu te botika kopesa biso casquette moko songolo bato mingi balatisa ngai yango mpe balingaka kolongola yango te namoni bamiso nde basalaka yango na nko mpe na kotikalaka koloba te oyo ayebi kati na moto yali bongo nzambe mwana mboka Martin Fayulu Madidi to na SID na ye bafutaka ngai te nali na salaire moko te ke oyo ebimaka na poche ya SID ezali kopesa biso poto est vrai te tozalaka mpe contre motu moko te néanmoins bayi kongomani banso oyo bazwaka problème soki babengi biso toyaka mpona kosoutenir pamba te tozali wana mpona kolobela République démocratique du Congo yali mpe lokutaki mwana mboka Martin Fayulu Madidi azwaka na 2018 yali mpe lokutaki mwana mboka Martin Fayulu Madidi babotola ye oyo peuple apesaki ye kasi etumba yango wana te ebandeli ya kobeba yango wana te po ete bato baboyaki koyoka mongongo ya nzambe nde tala Congo lelo ezali koconnaître bacatastrophe naturelle ezali koconnaître criminalité mpona nini mpona kodésorienter voie ya mokili yango biso tolobaka ke mwana mboka bozonga na nzela bosabone massivement na chaîne ya Libération bopartage bémission bolaike botia bacommentaire basuggestion mpe bajame tobunde tumbala baloto ndenge mwana mare de Brune en Autriche asalaka ndenge équipe pour la télé États-Unis d'Amérique asalaka bacondoléance na mana na ngai na konya dolanga mpe libota mobimba
po ete bango bali bongo na mantanga pe République démocratique du Congo bongo na mantanga po ete ebungisi moto oyo azalaki mpenza moi mapinga ya solo mokonzi ya bamapinga du gentil na banzi ete na ya lolo likambo ya teni na nga nalataka ntango nalaki maladi bamvula oyo kobeta ekei nayebi ete baoyo yanga balingaka nga bokosombelanga lisusu drapeau ya monene po ete yali bendele ya lokumu ya République démocratique du Congo tolingi bongo tolataka yango mpona kosignifie ete toli bakongomani tokobundela République démocratique du Congo. Merci encore une fois, maman missionnaire, maman bonheur, na landa ki lobi maman océan, na loka okala nazali santé, elle malamu tibiri bonu ko benga te. Maman missionnaire na plus 32, na mboka nita babe, il faut que moto pe bakoko lumumba, ki ngangula boli bomba yiki. Pasi ezali na kati ya République démocratique. Langage o ezali ko loba malaka ya Congo, soki bososoli yango tende ko zala pasi, yambo to kotala maman likamla, so kabu ya chana video. C'est compliqué. C'est compliqué. La câble à courant, on a courant haute tension, haute tension. Mystique. Mais tant de gouvernement, il faut ça quelque chose. Facha, ça a un problème. Bomoni binomoko, catastrophe naturelle. Bomoni basinga. Ya lotiliki, ndenge ekiti, haute tension, au moment où on a hôtel français, papa Denis, botela ndenge batu ba kotambo. Wana pe kufa mususu oyo ezomema pe bit lango ya lini parce que bo désorientaki posa ya Nzambe kati la République démocratique lelo oyo ekomi kopesa passe lelo oyo soko moni bato bakolobela mingi gouvernement en place et puis tata mokonzi mona mboka Félix Antoine Tshilombo lelo soko moni bayi bakongomani bayike bakolobele ezali na tina ete maloba maye moko ebebisi ye moko na tina ete azali kosenza maloba lelo akoloba te lobi bokoyoka lobi oui lelo akoloba non lobi bomoni alobi nandimi lobo kuna alobaki boye lobo kuna asenzi nde maloba wana ezali kopesa poite nde bomoni lelo bato bakoyoka bango te bato balingi bango te pe bokoteli ya bango la kati ya kiti ya bokonzi ezalaki ya malamu te nde yango ememi lisusu mbeba la kati ya République démocratique du Congo lelo oyo bato bayike baye komokotoloke bosolo ezalaki la kati ya minoko ya bato mosusu malgré balingaki ya mote bakangi basali nyonso kasi lokola bosolo ezalaka mai tala lelo ndenge emonani mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alobi aboyi akoki komosola tela ba M23 alobi ebongi asola lano na moto akokamba bango aboyaki nano abela okutala Kagame te tina ti maloba maye mazaka makasi mezalaka na poite epezaka te mpo toyebi lobi ya kosenza yango boni atako bakambi bayike ya bamindele to ya bafilika bali koboya tomoni balakisi biso bibundeli oyo ya sombi me na suka na yango toyoki lamentation SOS ya bawazalendo elelo na suka na yango bato nyonso oyo basotenaki lokola babemba basoswe yalika po bato yango bayokaka soni te epuis ngai nazali kolakela yango mabe te mais nazali kondima teke bakoma mosika parce que nayoki sikoyo na ngambu kuna ya balebele balobi bango cesse le fait yali te donc nazali mpe ya kolika ete bato bazali kondima bamakambo oyo bakoyoka mpenza soni pamba te nazali kondima teke bakosilisa yango malamu nayebi ete ndenge baza koyokala kuna mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bakoki kosenza yango maboko base koki kobenga ye to pe baninga bakoki koningisa ye parce que décision na ye utaka mingi na base asalaka mpenza ye moko te nde pasi mais likambo yango ezali nini toyali koluka liseko ya este ya République démocratique du Congo toye na souci este na biso eseko
po ese na biso ese kwa bandeko ya ngai esengeli bobele etumba ezala po babanga bakongomani soki tobundi te na lolengo toli kokena makambo oyo nakolinga kaka ke bango bakolonga biso pamba te bali kotanga biso mpe bayebi faiblesse na biso bato déjà bazali na avance ya lolenge oyo mpo na ngai namonaki kokende konégocier na bango ezalaki risque pourquoi parce que bango baa na longueur d'avance bakangi bamboka na biso ebele et puis bakoya kosenga biso biloko oyo tokozala na mesure ya koboyela bango te mpo toza koluka kimia mais ekozala eloko moko ya koteka bandeko na biso lisusu donc lokola bango bayelaki biso na mandoki il fallait ka toluka kimia na mandoki il fallait que peut-être soit kimia na mandoki totalisa bango de quoi les Congolais sont capables ya ko défendre patrimoine na bango parce que ça va déler la biso bato moko bakoti na kanza bakoyiba biloko na biso na kanza bakozwa yango na lolenge longo bani te pe baza pe koboma lisusu te tokokaki mpe ya koyokala bango te sika wana ngai nasepelaki na décision wana mais malgré lazaki na kobanga mais lelo oyo tososwe parce que Congo ezokoka kodéclarer guerre te contre baoppresseur contre baagresseur Congo ezokende konégocier bon eloko lisusu na ngambo ya boposition na ngambo ya boposa wa biso nazali mpenza na esengo te ya komona mwana mboka Martin Fayulu Madidi kokende lisusu kotia mongoloto na ba Moïse Katumbi na bakabila tango namoni yango epesinga mpenza esengo mpenza te pourquoi la ligne esengo te po ete basali boyokani wana plusieurs fois bango pe échoué namoni so badelise esanga bayi na kati batieti bamingoloto na bango bameki komoyokana plusieurs fois bapanzali kaka badelise esanga mwana mboka Martin Fayulu Madidi basalaki wana bazalaki bango banso ba Moïse Katumbi bakelaki basali pe ya lingomba na bango bashadari banvoye ya Kabila basalaki pe ya lingomba pe ezalaki ya makasi me abutisaki de l'autre côté nazali kondima te ete lelo lokolo bakie wala parce que nasala komona na betando eke déclaration ya ngambo ya Moïse balobi mwana mboka Martin Fayulu Madidi asenge kaka passeport na ye dans 2 semaines bapesi ye passeport a renouveler passeport na ye mais entre temps mwana mboka Moïse Katumbi essaie déjà 18 mois bazopesaka ye te bo siko bato ya bongo bazali kolansane bapierre ya bongo c'est que baza penza na bolingo te ya komoyokana alors tango bakoya kokutana bango banso wana ayebi te eloko nini bakobota po namoni signature ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi namoni signature ya Moïse Katumbi namoni signature ya mwana mboka Joseph Kabila namoni signature ya mwana mboka Denis Esanga nayebi te ya solo bango batie mongoloto na bango lokola ba opposant pona koappuye idée wana ezali bongo malamu ya kosola iyo mekasi moto la moto atie signature na ngambo na ye atake un opposant to bango baso bakovana na kiti moko po ekoma sikoyo délégation moko to sala boto bango so ba opposant la bane bakoyeba lisusu kosolola kala tina likambo letali Congo pamba te moko na moko la kati na bango na mbeba la likambo etali Congo à moins que tout se tromper mais na kotela ka mwana mboka Martin Fayulu Madidi ya zali na ino na maboko pembe na likambo letali République démocratique du Congo akokaki kozala ye moko azali kondima kosunga ekolo ya Congo to pe na kosangana kala bato wale kozala pela malamu mingi te po ekobebisa ye pamba te azali bobele mbuma moko kati na bato mabe alors ba débat ezali kobima bongo ebele yango tokoluka pe tosala ba enquête ya koyeba soki basangani solo to soki ezali kaka lokola ye pa azali opposant ya makasi nde bango so batia mingoloto na bango nde tokoyeba mais soki na kosangana wana biso tokolinga yango te pamba te toyebi ki ye Joseph Kabila toyebi komba ya Joseph Kabila na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bakowela nini toyebi Moïse Katumbi na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bakowela nini Denis Esanga bongo sika Martin Fayulu Madidi na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo pe bakowela nini moto la moto na likambo la ye kasi sika elinde likambo ya République démocratique du Congo
Donc la to ko la République démocratique du Congo et bongité to bunga kantina na biso et bongité to bunga ka libango to sala ka la katikati te libango ebandaki mabe po mona mboka Joseph Kabila akangaki bokonza mona mboka Martin Fayulu Madidi na koluka koyoka na Félix po ete Félix apesa ye maboko po ete babengaki radical yepe aboyaki likambo ya COP po ebeki na zumbo konzi kasi lelo bakosangala pona nini ekobela ata ko kitoko te ekozala penza malamu mingi te bauta ekozala ba Moïse Katumbi bokonzi babango bowelanaki batikelaki ye te Moïse Katumbi ela mbongo basalaki boye ebendaki mindondo pe bakomaki na kobokamba alors na tango wana penza tokosenga na mona mboka Martin Fayulu Madidi asala ngele pe ala la keba bisiko ya konyata sinon on verra ça après Kabouya tira cette vidéo du moment. Poursuite judiciaire contre Joseph Kabila. J'ai suivi l'incompétent ministre de la Justice, Constant Moutamba, en train de dire qu'ils ont introduit un réquisitoire au niveau du Sénat pour obtenir l'autorisation de poursuites et la levée des immunités de Joseph Kabila. Et il ajoute encore que les faits pour lesquels Joseph Kabila est poursuivi n'ont pas été commis pendant qu'il était en fonction en tant que président de la République, mais ces faits ont été commis pendant qu'il est sénateur à vie. C'est là où je comprends que 90% des avocats congolais ne comprennent pas les textes et ils ont un problème d'interprétation des textes. Constant Moutamba oublie que Joseph Kabila à lui seul, il a double immunité cumulative. C'est-à-dire, Joseph Kabila a les immunités en tant que sénateur et puis Joseph Kabila a encore les immunités qui les protègent en tant qu'ancien président de la République. Donc pour poursuivre Joseph Kabila, si vous levez les immunités en tant que sénateur, il faut aussi lever les immunités qui les protègent en tant qu'ancien président de la République. Je vais vous lire quelques articles portant sur les statuts des anciens présidents de la République. Article 7. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Article 8. Tous les actes posés en dehors de l'exercice, comme le cas de Joseph Kabila, donc aujourd'hui il est en dehors de l'exercice en tant qu'ancien président de la République, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2 tiers des membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Et on ajoute encore, aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. C'est-à-dire que pour poursuivre Joseph Kabila, en dehors de lever des immunités au niveau du Sénat, il faut réunir les 2 chambres. Réunir les 2 chambres. Ce sont eux qui vont maintenant lever les immunités de Joseph Kabila à travers le Congrès. Pour la immunité qui les protège en tant qu'ancien président de la République. Nous devons poursuivre. C'est là où je comprends que Constant Moutamba, excusez-moi pour le terme, il n'est pas vraiment intelligent. S'il vous plaît, Constant Moutamba n'est pas vraiment intelligent. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que Moutamba, depuis qu'il est devenu ministre de la Justice, il a fait plus de déclarations que de réalisations. Où en sommes-nous avec l'histoire de papa, papa, maman, maman? Où en sommes-nous avec l'histoire de Koulouna? Vraiment, Batoba Kotombuka, Batoba Kolobamaka Maïke, Ezali Bisote, Ezali Batobaïke, Bazali Kosala Banalise, Zali Kambo, l'État République démocratique du Congo. Batobaïke, Bazali condamné Kaka président de la République pour l'incompétence. Bazali condamné gouvernement en place. Na lolengo bango bazali kosala la si bomoni ndeko o l'homme du peuple boni boni azali ko déchiffrer makambo eteli Kabila pour l'arrestation ya Kabila pour na kolongola ye na kibokonzi na ba pifo ya zaida ngo po ete bakanga ye balobi likambo leteli mona mboka matata mponyo o balingaki balongola ye Vital Caméra telemaki alobi ko kosala mata parlement elobi non non bakoyi kosala te gouvernement o eza komi bundana fait ya mandala bango kozali kambwa po ete bakomi kokena suka alors ezali ko balukela bango kuna kosakala te de moto na moto protéger moto na ye balobi soki bakoki ya matata mponyo te
et bongo nde bakokoka la Sénat kolongola mwana mboka Joseph Kabila po ete bakanga ye batalisi biso biloko boni oyo ezali ko soutenir ye tango azali mokonzi pe la tango alongwe mokonzi donc ekozala pasi mingi na maloba oyo gouvernement oyo en place ezali koloba pour la mwana mboka Joseph Kabila donc makambo ezali opesi mbwa boy bato na mayele bazali kobima ezali kokende wana na lolenge mosusu na bansi ete pe bomonaki na kati ya bato bayindo bango pe kuna balobi prophétie monene ebimaki na tina ete ya retour ya mwana mboka Joseph Kabila ete akozonga na bokonzi na ye donc ezali kokende wana pourquoi biloko loso ezali kobima boye pona nini bato bazali kokende koluka Joseph Kabila pona nini bazali kotala ngo likambo ya Sassou na Lisuba na yebisaki bino faiblesse ya opposition parce que ndeko tango babotoli eloko na oyo il faut mener combat wana tina suka babemba bazalaki ba vautour oyo ko déstabiliser opposition pona kobunda combat ya vérité des urnes lokola bakokaki etumba yango te ba se diviser po bazalaki na projet moko la kati basundoli likambo ngo batiki mwana mboka Martin Fayulu ye moko mwana mboka Martin Fayulu pe tanga mimoni katika liye moko alembi oke peuple ezali na ye elongo sengelaki ba continuer combat ya vérité des urnes po yango nde combat oyo ngaki kokele ko ressusciter makambo yike obunde tumba wana po na réclamation ya maponami oyo bayibi na banzi tolingaki tokoma na mesure ya ko renverser maponami ya 2023 tellement to bande kokele lokola magorodo ndo moni makambo yango esimbaki te yango omoni makambo yango esimbaki te sika nakokende nakobunda nakosala makambo ya tika biso na video Kikwadi yenge musulu on a mona ko mwamba koko changer mwamba mboka Kabila on peut sans raison tous à la batribale te bilaka eza oyo mulimu alobi to prier yango ko salisa biso po mingi bayina kamso pona makamba bilaka vrai ou faux akosongela ndenge nini akosongela nini bongo ye moko mfanga aloba likambo ayebaki te toko mona ngana mnenga akosoma na ebeka tako mtakotanga na boloko Félix Antoine Tshilombo pambate mayimayi pe makokele malamu te na banze to balingo kena suka pambate makambo mazali ndongo makambo mazali maike tokolobana tokosolola jika eme number 1 au de la presse congolaise na moninga no Gauthier Boulay na mboka ya mama Celeste pe papa Michael ba programme Angola no bondia botard de bono tsaya monsieur ko comme la bino maman d'Angola na mokitene Florence ya Matondo bido bobung sanu likate po ete bandeko boko benga baike mona mboka Martin Fayulu madidi te totala o nini ekoya kasingala zali ko yebisa bino ete ba Congomani peuple congolais tout le monde côté la bactère politique na yebisa bino utakalaka na bibango bala lolenge na bango komona makambo et puis boye baka ete bayi politiko soki bakuteli pour l'intérêt na bango moko bakoyi koyokana et po bango basenzaka na bango boye bi politiko mais eloko ezalaka pasi ke politique ya mindele bango nde basenzaka te po la ndimite Jean-Marie Le Pen akoki pe ya kolongwa pe aye koyokana na bato ya ye bayokana te politique amendele za ilolenge misusu bango bali ko sala yango te pour la misolo bali ko sala yango pour la ba valeur pe ko défendre peut-être ba bele na bango kasi biso ba Kongo mani lokole utaka la masano na utaka yebisa la bino to yebi penza te ba concept ya mai auto zali ko sala nde défaut ezalaka ce que to boyaki likambo oyo lobby X na Y ba yeko kutela pour na raison moko songolo nde likambo oyo esalaka biso passe kasi ngala senga kaka na ba Kongo mani peuple tout élément mozalo ba on libère pas un peuple makambo nyonso boko moni ali bongo ba scénario ba ko sala biso mais lelo kasi tout tikala kaka na yi makambo wana tout tikala kaka la ko chaka bango misapi moto boyete to lobaki la bila za traître to lobaki ko trahir to lobaki ko sala bo to sala makambo oyo sengeli po to libérer mboka la biso voila biso etombo ma eyokana lokola ba konzi balingo yokela biso te lokola posa ya mitema na biso to monde to ko zo yango te nini etikali to sala o bato basalaka po ete tolonga likambo yango matondo na bino banso penza bipa ebiso ezwani bino en tout cas tango ezali pena nde mabela ngonga yango bokomona te kasi tokotelema malembe po ete tosololaka po ete tolobaka likambo ya ntina ya makambo tokokende nango toali penza na mabe na mutu te mais tokoloba nde
to bunda soki to bundé kozala malamu po ete moto aza na longueur d'avance soki boyoka na ye yo ozali na se ya moto oyo kozala te kozalaka toteka mboka ya moto oyo kozala te kozalaka balkanisation donc oyo tokolela lelo ekoya ya makasi koleka donc esengeli ngai na oto milengele nini mpe tolingi mpona ekolo ya biso totika nano kotala bango mpo bango basi bakei bomoni ete babungi iyo kasi yo moto nano obungi te otikali ngai na kojijaka bango yo moto nano oza komimona koza malamu likanisi na osika ezali nini yo otikali kaka na bango seke oyebi ke bango baza baimportant ntango okomona ke bango baza baimportant bakozokisaka motema na yo ntango okomona ke bango kaka nde esengeli bazala wana bango kaka nde esengeli badefendre mboka ndeko nango okoswama boye ti mpe liwo ye ezwi yo omoni mpe kongo yango te na liseko na yango yaka biso tobunda etumba na biso mpona kolibere mboka tosoutenir bamapinga na biso tosoutenir bato balingi ekolo po ete ekolo ezwa bonsomi na yango kasi totika nano kotala bayi politike opamba te politike oyeli lokuta politike oyeli mpe ya bosolo te na république démocratique du congo bokomona lelo kobina na masano bakosala lobi te lobi okuna boyoki kaka makambo so ekomi kongo eza esu ya bakongole te nini esengeli tosala tolobelaka likambo moko na tozolaka yango solution te obie totika obie to avancer obie tosala nini to analyser nano ensemble po ete awa to analysaka merci na mona mère de Brino na Autriche merci na yani kota mutunga liboto bobimba merci pe na bino banso ba oyo peza bozali na souci pe boali ko benga biso pai na bipai to analyser ensemble ba ndeko ngai nga souci ezaka moko to bondela Congo souci ezaka moko lolengo to okena ndibite ke to kwa aboutir la solution à solo pamba te boko mona ba grimace ya libi pai na bipai pe na lina ko banga makasi soki penza mona mboka Martin Fayulu Madidi akosangana lisusu na bango penza yango tokoluka pena bato basengeli po ete bapesa biso pole na likambo yango ekoki kozala batiaki bamingoloto moto na moto ya kopekisa Kabila tia mongoloto te ataki opoza akopekisa Moïse Katumbi ta tia mongoloto akopekisa Denis Esanga te pe bango mpe bakopekisa ye ta tia mongoloto kasi na boyokani mpezaki basangala bango nyonso mpo basala force moko nazali mpenza kondiba yango malamu te yango wana tokobenga mpenza bato bakoki ya parti ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi ya SID po ete bapesa biso pole po ete mitema ya bato bazali koningana mpe kozoka ezoka lisusu te bokulaka ikala matondo mingi na bino banso tika nzambe ya lola apambola bino merci na kabuya long puissant n'échange pas l'équipe qui gagne ba pour mettre angola no bondi ya botar de bono d'ailleurs de soko kumela bino maman d'angola na mokite na yo Florence ya matondo mido assalamu alaikum na mama Jawa pe ba mizilimo boye bongo na South Africa la mboka ya Gilo Mpinga ba mama ya moto moto mozimamite merci na Pape J directeur de recherche stratégique et personnel sango mokonzi pareil ba biso la patrouille la mort nous vaincrons la peur doit quitter nos esprits toute la bangote ngai na yo to luka solution ya mboka ingeta la patrouille la mort